tolongo suwana même déjà bakamati to ça de salama wana na wana to ba tebele ba salango yo bakisi eza bien autant to le lycée bakisaki eza bongo ezelo ko bana ngo sikati ezelo ko salama ngalo de bango de concert ebeta makalibanda ya sala munene ba memala ba ka ba tebele mais esengo eza nga ndini ngane esengo na sana ngoni na comprendre que Jafar oui Jafar la biso ya DV loterie DV loterie ba biso wana ça le DV loterie ba beti yebite ekonda business limi ekonda business nini ekonda business ndeni yo somona miseni na monde zana betila yo musicien oui musicien musicien za mutu apesa ke respect makaso ipo ani ateka na pema onzamba sala biso de Banza London TV. La tête un passeport à Carlo, un passeport à l'autre. Passeport pour me demander notre avis. Dans la tête, papa. Au banini. Ah, là le visa. Au banini à Tambola lango ya la lango passeport. Voyage c'est l'autre, nana banini yango. De Banza London TV. Na habité soyo botami siko. Na habité pe soyo banima, mais na bi banima ma musique kala. Musique déjà yebarango. So boza en Afrique, so bobeta na salle moko ya munene. Boza na dormi maintenant plus de 60 personnes. Plus de 60 personnes. Plus bon même. OK. Équipe ça va bon ya ba pesa mutu visa ya ba pesa mutu ba tebele. OK, c'est tout. Ozo beta sana beti la yo. Makambo wana eza makambo ya bano nde ba yesika. Ba mission ba bana musika. Ba on nga bazwa succès sika, ba nga basala musika ne ba olaxa bino nde bongo. Et c'est ça la makala. De Banza London TV avec des Bruno original. C'est l'heure de vous informer, amis téléspectateurs. Il y a DML TV original dans votre émission de Tika Place, une culture émission. Il y a référence et c'est toujours moi, votre humble serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous et les journalistes, autrement dit, Mobile Nzambe. Comprenez-nous, donc nous sommes à Kinshasa, on est sous le soleil, mais on n'a pas de choix, on est obligé de sortir. Il y a aussi la Moussala. Merci Nanzambo Pesibiso Makasi Makoki. Il y a comme on a sous Mokolo, il y a le lot parce que dans le Barango, Kola, on a Rolamka, il y a la petite seconde moniteur, le ça merci Père pour nous l'un de Munga Baraka, Munga Mapen de le Dieu parmi nous, Emmanuel et Diova Rafa, les guérisseurs et tout PC merci parce que grâce à Dieu, il y a tout le monde est sous Mokolo, il y a le parce que Bandeko, Bazana Bakoma, Bazana Kata Basal d'urgence, Bazana Kata Basal d'op, Bazala qui oublie tant mon sous Baza Malam pour les captions, mais Makame comme les bango, Batiki, Bisotam sur la qui plus meilleur, plus erré pour les captions à titre, à diplôme, mais Biso tout le monde sous Tongo oublié pourquoi le Zara parce que Zambalingi. Lelo, Nadali Banana, Plateau Yamba, Landry japonais, Itazoma Despe, Libindimo Koya Kofolo Mdeto Sola, parce que nous la Dubaï, la monnaie, le BC, comment quartier latin international orchestre Mounene et c'est des personnes qui étaient là Dubaï, mais Babeta concerté, Bazonga, sans production. Au moment où je parle avec vous, Nana Landry Itazoma Despe, tout le monde a pu Kofolo Mdeto aux États-Unis, à ça il peut prendre des presse. Puis tout Sola Mouké, Masologa est belé, le Lopé dynastie à faire Gola, donc dynastie 2, volume 1, en tout cas, Artotes et Beto, maintenant ma solo Pélo, il y a visa au Balbi depuis musique à Fongé et Banana et Salamate qui est artiste à 54 visa puis na kata ba visa on beta bambata ba 5 ans nane sala matemi ngizaka une année 6 mois mais 5 ans so que c'est robeta mambakala to sona landia merci na Bob na prise de vie na montage merci na double visa tonton Yannick Youra pour double visa merci na les grands parents Diebwanga oh là comme si moi na monsieur Jeune Obwanga Djika Fitir Diogo merci na Sam Kunku le nécessaire merci na maître Baina très fort de camp international de combattant à Tongo il y a la qui sur le bac les grands voulous des États-Unis 1000 esprits la qui sur le bac qui vivait petit na pession beauté il y a Jili Castel la bunga mais ana biso na ba art pese mbote de Bruno original ya mukolo de pese mbote Landry d'espeli bundima ko ya kofolo de doke papa na bane zonga nanda kweto komela gene na moto Bruno lubika zonga nanda kweto komela gene mwinda pela ye mwinda na biso en tout cas merci beaucoup Marco la personne en beau tatouage merci et c'est ngolanga ezalaka nous question na kuté na nzambe so abateli biso za na esengo donc oza bongo langue japonais soda d'esprit libindi moko soda kofiolo mide moi na kofiolo mide donc langue japonais na personne en beau tatouage na passer nanga passer Saleh Mwanda na maloué kana pie bambo tatouage na pesi passer John Moponzi
alongola milimo babar na matongi akomisa batutu banzimi nsamela matongi babar ezaka te sika changer alongola batutu milimo tie bamela moma mutema eswaka posa keka église donc mutu alongola milimo babar na matongi pasteur John Moponzi apesa mbuta to na pesa siko mbote mukonza mission to amone sans y musique ezala bongo te Koffi Olomide sans Koffi Olomide makambo ebele ezala te na pesi Koffi Olomide mbuta to na sindi le cœur charge na bango nyonso surtout donc quartier la tesa kitoko pe na komisi nzambe nde to mona no biso to seka biso solola donc na côté le le loko wana loko légende très bien merci beaucoup le 21 octobre Pullman yango nazo bengisa na bengisa venanga Paul Mutu venanga Bruno Lubika monga propre d'autres dekana ba venanga ba tous les patrons héritier vous qui na la crèche aux États-Unis ayo la sa blouson na za alinga bongo te wala venanga mtabilamba ya biso petina lobine boye héritier vous qui na la crèche to kutana biso tout le 21 à Pullman tala mona yango concert na kata salon Congo donc tozo pelisa voilà tozo pelisa pena moto tozo pelisa pena moto na biso le 21 to bengisi ba tout ba voix chéri ba voix Joe yebi ke ville ba to beta concert kala donc concert na kata ville beta makala bien pena muinde pela donc eza concert te ke sortie officielle à légende et ça concert ya muinda donc concert ya muinda ba ozwa mo muke légende ba ozwa ba Samuel Eto ba ozwa ba Tibolez ba ozwa ba Olala ba ozwa ba Mbembe ba mingi ezane muinda donc muinda pena pela ba Andreas ba ozwa yango nyonso ba femme pe ba ozwa side le micro ba Tinga Muteba ba Muteba laisse les gens ya niso ba ngo pia on a dit ce qu'il y a vite les gens batanzambe na biango Ngana yo kaka. Koffi Olomide tukaza atikali igale à lui-même. Merci beaucoup. Papa. Ya tozo sabatu le 21. Voilà. Sécurité ça kitoko. Très bien. Maramuté ça kitoko. Voilà. Donc batwa belé batala. Ya moni short na ngo. Ya mona moni short voilà. Short pena yango donc ndeko nanga sika zali abenda ngo pena batwa mona. Voilà. Mona défi beauté. Le 21 octobre. Oza ngo short te que ya salle moya ya martité. Oh nini boité. Concert à ville. Simba de gâtissé yoga. Hein? Simba pour le Simba tamuke papa. Yo la taka ba short. Bala tsoka ba short. Na suka voyage bokete otikali ba ba local. Ma trop wazo bo mabino. Ndule Dubaï, qu'est-ce qu'il y a Koffi Olomide dans l'orchestre quartier la tête comme à Dubaï mais to ndule ba reporter ba Michel bazongi vient aux États-Unis. Bon, là, en tout cas, merci beaucoup d'avoir tout à Dubaï. Voilà. En tout cas, concert à Dubaï est raté dans le côté. Mais concert est raté, mais est raté dans le côté. Ça veut dire pour rater, ça la raté sur le producteur, en tout cas, la personne merci beaucoup d'avoir tout à Koffi Olomide à Dubaï. Koffi Olomide à qui tourne à Dubaï. Donc, première fois, musicien à Dubaï. Pour battre Kenya, d'abord, mais Kenya n'a pas gouvernement. Mais on m'appelle qu'est-ce que vous avez moko bo beta ezaka après Koffi Olomide ndabanda kia profiter ouais rason na Dubaï abeta concert na Dubaï ngana na ba image na ba preuve ouais rason na Dubaï abeta ku do ba la famille royauté ngana bete le concert ngana bete le concert ngana bete la yo ngana yo compagnie na mutu te ngana ebiso ngana ebiso ede ngai te to mona yango te oh les images sont c'est image voilà ngana biso ke so bongo c'est image te to ngana mo te o différence ezanga yo ngana so ke bato bazoke na ninga gouvernement te bazoke na ninga ya famille royalité bazoke na ninga nitenga na biso ko kene conseil ya okese bo beta bena kati ya ville na bilo ke beta na conseil ya obeta parce que wonge ke na okese mon papa ngana so pibisa batu te ngana beta c'est image nango image ezana internet c'est yango yo so ngone tsango so eza tsango ozo sa temelanga to na temena yo na temena batu tu so eza tsango mais ba mono nani ngana ebiso so tsango ezala bien ba image ezali ngana so tsango ezala bien mais amde biso ko femme de misali biso te ngana ebiso ke musicien akeye moko oake na orchestre maningisi Dubaï eza Koffi Olomide abetite aningisi Dubaï kobe oni ki publicité bele monta betite et on a si c'est là ba besali sonit siko yo kala betelo sonia yo kala betelo soto keno bien marco to sa une émission to za bato hôtel biso wa pendenge ngala ona ngala biso ngala sika ngala biso ko ba ketina ngala biso ko biso besité poani biso do besité poani o meka mission tangeni ngala na beto so ba rebele sa pa ba mission belé ba mission belé ba na erreur o moni président mission ta ba bengsi na orchestre wa ke bengsi ba izaki na salle mo boy faut tika na salle wana biso lo ke bomi biso za combattant et le comment tu peux combattre na Dubaï au salate kuna zara message et message ça veut dire message zara o ala sabato ko ma monter na désert alors la semaine de pigeon na désert
Au point, vous n'êtes combattant à la raté. Biso concert soit Dubaï est raté, n'est-ce pas? Et l'eau est raté, biso concert, il y a un problème, il y a salle. Salle, tu as bêté là. Et combat qui mouki. On fait le milieu, moi, bêté dans la salle, on a alignan côté. Il y a des gens qui se tout basé à Dubaï. Na biso kabani qui tourne, on a pas producteur, na biso, na ba tout fan, tout basé na carte à Dubaï, na ba tout basé à Dubaï. Donc on fait maintenant beaucoup à Dubaï, na biso. Yoka siko ba mise musu yo so ska na komeli ça les scènes yoka yangwana tant to komi wana e komaki kisuba ça le komaki muki ba ni ba changer salle ko fela boyi makambo wana bona nini yoka te mako on ngala si c'est là te boyi makambo to le kala pays ni oti makambo to le kala na pays pays na biso to le ka feti to le ka ba to kufa bele pona ni pona tufuma awa te libanda ba to kufa pona ni pona tufuma. Exemple quoi niti mise mususu ba simba etushi mise lo tengeni ngana Noël o tengeni ngakombona na zanga si saide na mako zato si sanga nayo kokili sanga ide makamla ngati mise o tengeni ba kene conseil mo na mboka libanda Londres abeli yoka ba kelaki eza fo beta na salle ni mais ba canceller des salles na yoka la beta la yo ba beta na salle ni to ba kelo beta na salle mo le réponse bazwaki ça veut dire la salle gimpiaka et loko mogote. Au point pour la nini musicien, biso qu'on fait le milieu à danser, qu'on fait le milieu à grand star. Donc on appelle ça une référence à Sikamo, elle va netinga. Donc on a eu la bengiso, mais quand on écoute un Sikamo, donc ce mec a 1000 fois foot à moto. Mais au Sikalo, on a eu besoin de tout mango. La sawana te, la nanga sur place moboy. On bouille ngate. Et comme biso ce qu'on sale va changer place, qu'on fait le milieu yango jamais. Et tant qu'il y a des stars, ça peut monter un bon à des politiques, tout garder la relation, tout ça va bien, tout le que c'est comme tout ça la mara musu sima. Il y a un moment de Singapour bongo, qu'on fait me passer mes voyages né, à Londres, à États-Unis, bah qui voyage aux États-Unis, bah livre d'or. Là on caisse on va passer mine c'est là, bah Kiti Congo. Ça on comprend bien. Conseil est raté parce que ça les a qui mouké. Ça les a mouké. Yo mo les a qui mouké et comme ils sont mouké, on lui m'a mis belle la fois. La lobino sale et ça là qui mouké. Bon aussi qu'on fait de organiser question de Dubaï ben t'es resté là mouké. Comment il mouké dans la caméra. Tenga nga de ba ba yebinga langue japonais. C'est pas grave. Ba ba beso ba ka sonanga, ba mona nga la lelo ngisi ba yebani. Toi avancé. Yo nga betelo, lo ko ba sale ko mouké ndeni. Bi ba to ko mi ko ya. Bato ba komo ya wana bato ba pays musu bato be Dubaï échanger ba taxe pe komo sala makambe belé wana on point veste ko talike jamais la kokanga neto be ko beta conseil mo na fa beta conseil mo na Dubaï pona kende via bo tika bato misu na posa ya moni fa sagini ni ke apona tika bato misu bato na beteli misu na betite ya moni bongo mabe ya moni na sagini anila ka conseil ango ya mo kende allez azong si mouvement na kinyi azong si mouvement na Congo na madame bakita ba kende na sindi de cœur ba ke madame bo bana ka le ba ngo te parce que bo madame on a le bois sindi de cœur madame qui a ça danser na mukilo assez danger à courant te ça danser danger à courant danser na courant avec madame baki avion basu ba voyager ba États-Unis ba les États-Unis pour na pamba te conférence na conférence aux États-Unis azayi pe na merci beaucoup to ko moni ki ba kine ba pamba te ba kine po ba la ba lo liate ba kine po ba sa ba ventité ba kine pe pour na makama musique très bien ya moni conférence les Caribou voilà on va évoluer aujourd'hui tu parler sur la légende Landry na tu lo awa eza disque oyo disque na so ba ni ko yoga légende lelo Kofolomde aujourd'hui on a posé un succès. Il faut que le bar bien fait pour comprendre aujourd'hui Kofolomde on a posé un succès. Il a déjà fait tout. Viana euro, bato où il a lelo. Mais quand même, tu as peut-être quand même qui article la rang article bongo. Mais qu'est-ce qu'il y a qui bobini si disque qui tourne légende volume 1 na volume 2 ba maman na banzembo on a sepela rango volume 1 pardon volume 1. Mais qu'est-ce qui a fait que Bino communication parce que Bino de communication parce qu'il y a des artistes à équipe à communication. Pourquoi vous avez demandé quand la polémique les gens parce que les gens n'ont marché de bien. Yo mutu lobi yango. Ngam lobi yango. Yo lobi yango yebi mbembete. Yebi mbembete. Tenga na yo kaka. Batu tu baso ba les gens les disques malamu. Les gens les guide tous les disques. Et les gens bétaté. Eh, you ko beta no so bala, o betete na ndini. Et tu n'as pas raison ganga te. Mwinde yo ki yango te. Ah? Yo ki mbembete. Mwinde single. Et so beta partout. Disque les gens disque moi l'équipe sur ça dit disque malang ba yeba ngone ni margo disque malang ba yeba ngone ni tant président bimisi mbongo nayi a dépenser il faut donc c'est les retours nango retour malang esongi andenge ni orchestre ils ont voyager ba contrat belé tout beta on le bi confier l'homme idée azana loko so ko prouver ba tout na lobby on na lobby azana be sote quoi ça suba kambo atwa ko sala na lobby yango lobby so confier l'homme pas ko la na teke ba to ba sala calendrier to voyager jamais
autre ça la boue jamais. Biso les gens qui tous les disques et bimina monde. Oh. Au tu le monde. Biso ah on a commencé pour dans le monde. Biso mutachaka biso malala. On ngalo balo yo bo mutso bimisa bia. Misel kwa Koffi Olomide. So bimisi disque. Koffi Olomide bimisi disque. Ba comparer na nani. Oh. Ba comparer kala bimisi basa di bandage. Nani. Yo ko comparer makini ya Congo te. Tant Koffi Olomide so bunda na Michael Jackson yo zala wa. Ah. Doit de fêter ça neni. Ah. Qu'est-ce que comment doit de fêter ça neni. Michael Jackson azakini azakini FIFA. Abuna Mike. Koffi Olomide to bunda na Michael Jackson. Abuna na wa. Tant Koffi Olomide so bunda na ba R. Kelly. Ah. Biso ba tsaka biso mal à l'aise margona ibisayo. Ba tsaka biso mal à l'aise. O ba no tsaka biso mal à l'aise na mamba disque. Ezeka ba tumi sato. Michael Jackson na 50 Cent na R. Kelly wana za na puissant. 50 Cent atika muziki, Michael Jackson akufa. 50 Cent dina 50 cents. Mam nous lo bakola ndio. O lelo chenini. Espini la tolelo. On a ce vérité. Nazo kopona mambolo batena o réaliser ngo. Ko Koffi la za misende. Abuna nani? O Koffi la bunina Michael Jackson. Oh. Nani? Misiki bene beti Michael Jackson la bimisi. Biso beto bimisi. On va changer les chapitres. Parce que on mais en réalité les gens ne qui tous les disques eux bimi na kata monde. Ata single d'or résulté. Disque yoka la bête là yo papa moni trophée au moins to ba Messi va sera ba ballon d'or. Tika mama bala wa. C'est la bête loté. Autour de la pe ba joueur na bisoti. Bile poni bolo bela ka ba musicien. Joueur ni on a sorti ballon d'or. Té non solo ngata mutu musapité. Joueur ni on a sorti ballon d'or na kata Congo. Oh. Pas ma musique maman. Té photo le bela bango petit. Ba zape ba joueur pe ba linga ba musique. E mo photo kota bango. E mo to mona pe ba trophée ba tumusu azwa trophée na mbongo mo likolo. Obi kate kora. Tout ça va trophée belé. Ouais ba via somba. Bako merci beaucoup so somba yango. Mais c'est roi nous on ba Michael Jackson ba sans fille. Est-ce que Michael Jackson va bengisi? On va changer les chapitres. Est-ce que va bengisi Michael Jackson? Va bengisi be Koffi. Koffi Olomide pas ça moga. Oh soda. Zombo telanga. Oh mais en tout cas aviata Dubaï que ça la bien. Azo bunda to. Eh nga voyage le roté. Ah papa, tika papa nyonga na mutu. Na laksa. Nyonga ola sa. Na so visa. Na so visa. Wapi yango? Ba balanga ta so. Wapi yango? Wapi visa? Oh la laksa. Wapi passeport? La laksa. Wapi yango? Parce que kati wapi yanga saki nanga. Wapi osaki? Et ba passeport sans visa. Zulanga ngo. Ça le fait hein? Oh bien laksoni. Na to visa na Canada là, mais visa. Ah papa. Là ba visa belé ma belé tika masa. Ngai voyage yo kana betela yo. Nga ba to pe na olisa tu balinga landi Japon le ba ibango. Ngai sengo nanga sala kadia ke Koffi Olomide yebinga. So le na problème mo Koffi Olomide yedenga. On comprend? Payer baka yango. Yebaka yango. Nga landi Japon na za botana benga saki ya. Au passeport à Pambati. Te. Au passeport à Kalate. Hein? Passeport à Kala, passeport est moi na tête, nga passeport à Kala, passeport à l'autre. Passeport pour me demander dans ta vie. Baninga ba mise ba. Ah papa. Hein? O bangi nini? Ah, na la se visa. O bangi nga tambola lango ya la lango passeport. Voyage c'est l'autre, na ba banini yango. Ota so ya na mona visa te. Tokenga na yo o mutema mabe. O mutema mabe. Passeport pas ma sans visa. Oh, o ba luka lango ka mutema mabe ya. Carte c'est la tête. O mutema. Vous avez une carte internationale. Yo za nango l'accent na poche na. Bonga te mona passeport ta yo. Na sous ça internationalité. Oh! Omuga bi. La bien. Na ngamla. La bien. Yo venga ça va choisir mon passeport. Na passeport na ta mon pour ça. La bien na on débit. Yo pour problème. Na mi to so matino. Na passeport ka bona bit moko. Bon. Oyo on ngopona yo sa local. Yo la ngombo na Westega. Yo sa local. Yo ka pas carte la tête. Te yo ngombo carte la tête. Te pona yo. Que yo venu carte. Kende ero so ba pesa. Yo souffrir na carte la tête. Kende ngati. Uda souffrir za. Parce nyongelo ouais. Ah ngala ko souffrir te. Ah jamais. Vous avez même Koffi Olomide faut ça danser. Mais ba biso kende te. Ngana biso ngala lelo landi chapeau na voyager te batwa bango lelo. Yoka. Na soma voyage te po ani yoka. Ngaso Koffi Olomide minga poto te. Yoka tangela o. Tasu yo sala bango te. Yo suka yoka. Yoka na beto yo lo bansambi. Yo suka lo banga nzambe mokonzi. Mais ngana na kacho ya ko to na nzambe lo na nzambe. Lo ngapela Mama Maria. Oh. Yo kana bisayo. Ngaso Koffi Olomide minga poto te. Didison na memanga. Oh. So Didison te Del Piro. Oh. So Del Piro te. Mère nanga Cindy Leker. So Cindy Leker te.
mwasi nanga na mo mukimu to Congo la memanga so mwasi nanga te bana nanga ona tangisa classe ba memanga so bana nanga te ba camarade nanga ba camarade nanga ba mukamate ba fe nanga ba masa nanga ba junior mundele ba bino ba masa nanga bo memanga mingi ngana bien yo bi ochenga na suka bo ochenga journaliste ba te yo ne so botanga ne osuka ngase mitangi yo tanga yo bakanisa mi mo ye bien na gampo de o bansandi na gampo te o bakanzandi biso lo ba mama bien na ba télévision tu peux on nzandi o bakanzandi biso ba matériel ba voito lo bela ngo te po epena dépasser ba lo bela ngo tenga lo bela te merci pour la même alors l'ambi japonais to banoki na suka émission est-ce que le légende mission ngo o ndenge bimilaki ezali na réussite totale na royoka na matoya ba tozo mona ke binonde limisa na terme binonde ba communicateur ko fela ndebo jouer la mission parce qu'il y a ça dit ba disque bien te biso to jouer te les jeunes zo beta kitoko musala peso ke kitoko biso to sapeka calme ngana ibi ke disque sur les jeunes bo mona loko o esala pd esala makama mineni donc o moni ke ok ba iba ngona changement so ke mo fleuri za ya lelo te ba buki mo fleuri so ke ba mission so ba voyager ba contrer soya donc les jeunes ça disent kamalam pele on a bisa yo ko felo mi dabo tane bana générique na biso mwinda na biso sa mabe anduma mabe ya sente de pour 3 basi nan mwinda tu as yo lobi a que so ko felo mi même peut-être dans mi maillot de Diston Cindy le qui tout comme ça au moins quelque chose vous allez voir son ozo minimiser patron en même temps parce que fagia mi maillot tu vas biso ba mi maillot tenga na tangelo ndena lobi no ke ngana zana batu oyo ke batu biso ba betela nga kaliki nga ko betela nga kaliki te na mamba poto ngana zana batu oyo ke so kita so via ata meminga ite bato ba memanga na teka batu ni ona tenga na famille quartier la teka kat nga tenga famille kata par nde yoni na tenga wa so famille mais ona ta tenga famille tchacho ngana mona tchacho ah bien lelo musique à Congo tout le monde bien 54 visas faut quand même tout le monde en vérité sommes dans ça ensemble il faut apprécier 54 visas bien que lelo wa sika na musique à Congo était mais tout le monde bien que artiste habitué bien na ba mission na ba bureau na ba lek na ya commune 54 visas ngo na kati za ba mbate ya ba 5 ans au début visa da 2 ans 6 mois une année mais ba 5 ans et le rwandais ngona penza au moins que ba tchebino nga elo na oyebisa yo yoka na betela yo mako na ebite so yo bota misiko na ebite pe so yo bani mama na bi obani mama musique kala musique déjà yebarango so boza na Afrique so bo beta na salle moko ya munene salle moko ya munene boza na dormi maintenant plus de 60 personnes plus bon même équipe ezaka bongo yakala ba pesa mutu visa ya ba pesa mutu ba tebele OK c'est tout ozo beta sana betela yo makambo wana eza makambo ya bano nde ba yesika ba mission ba bana musika ba on nga bazwa succès sika ba nga basala musika ne ba laksa bino nde bongo et c'est ça la makala na lotangelo na moko merci na biso to gena plus de 60 personnes bakenda merci ko follow mde beaucoup melana ba commentaires sont dans la réseau na bisayo tolongo wana tesuna bisayo merci à Papa Wemba bakenda combien de personnes bakenda plus de combien de les gars 70 c'est belé papa m'a même na balé na banani na ba danser si ba danser balé combien ba danser papa m'a même danser combien ba nyonyo ama ba nyonyo na ba fioti OK ai ma deux groupes ba danser dans salango OK sis tolongo suwana papa même déjà ba kamati to ça de salama wana ngana wana to ba tebele ba salango yo ba kisi eza be autant to le ali se ba kisaki mais ta musique eza bongo ezelo ko ibana ngo sikate ezelo ko salama ngalo de yebango de concert ko beta magali banda ya sala munene ba memala ba ka ba tebele mais esengo eza nga ndeni ngane esengo na sana ngoni na comprendre que Jafar oui Jafar la biso ya défait loterie défait loterie ba biso wana sala défait loterie ba beti yebite ekonda business bimi ekonda business ndeni yo somona miseni na monde zana betela yo musicien musicien za mutu apesa ke respect makasi yo poani ateka na pe ma onzamba sala biso otolobela yango atekaka oui bien ngo musicien za mutu osama sekete musicien za mutu charisme musicien za mutu ke akola sa eloko mote ya yi musicien za mutu lo te fait un secret batwa mona on est na sima yo somona musicien ba musicien américain batambola plus de temps 60 bureaux ba musicien en route
Mais ok, bah jet privé ok tambola partout. Biso ne ba congolais to mona makambo ezalo kwa makambo ya daze le côté. Na ba mbiaka lo kwa biso balandisha na ba bato ba otalanga ba biki makambo ezalo ba lelo te. Ezalo mpe ya sikate. Ezalo makala déjà de salama nango, ezalo le côté loko kuta busoni neza neni. Ba mise musu ba ko beta ba ko ba jasa deve loterie. Pe konda business. Et qu'on a business. Eh bon mon côté. Yo ba laisser mon mise beti conseil ba l'accès passeport na ke yo tala yango yo kene kombe bo so monango. Babi ta kisikate. Oh, kisika bongo te. On les a kisika te. Zela nan tourne la souka. Olobi awake. Ko fait même plus de 100 personnes. Papa Wemba. Papa Wemba, ba wera ensemble également na yo ka ba masolo na. Comprenez-nous. S'il vous plaît, messieurs, on tourne, comprenez-nous. Bon, tu as un endroit ba te bele comprendre que ça me dans l'esprit, ne pas comprendre moi makasi. Yo lobi awake, ba ko fait le mde papa Wemba, ba lisongo pe na yo kiango. Mais ba viser ba mbaté ba 5 ans. Il y a mon de comme parce que ba te dis que viser dans une année, papa na bien, papa. Zanga la silisi là, on a combien d'idées na yo si sarai. Te le bas. Yoga na bisayo. Yoga na bisayo. Ese yo na ngamoni okalakisi batu ke oboisa ya na ngo komi bongo. Ba musu beza lokuta. Yoga la bete la yo ngana biso ke. Ngana biso makamusu na yo lobela batu te na osala nete na bete lo ke makambo to somo na wana. Eza na ngote makambo to bete mamba sika. Elo ka sikeza na ngote. Elo ka sikeza ndengeni. Kofelo mide ayemi na fabricage. Yande lo ka sika. Elo ka sikende bien ngwana. O etika la batu libela. Oh, pour éviter le sika ngwana. Maman. Et le basika. Là seulement le litoyi, le comment la litoyi te? Mais tu sais bien te. Et ngana moi cité. C'est là bato là pour ça la mission le maman la litoyi. Nga otali comme la litoyi te. Ngana za soda d'esprit libindi moko. To so alone bo to so la. Loba di kamwe ngolo balanga. Obi ke maman ça les ala raté. Toi on a moi. Loba. Na ko ba te so esprit qui. Loba. Et le basika. Ko film da ina ngana. Et le basika ça que Kofi Olomide. Ayemi featuring sur la fabricage. Et c'est le classique. La musique à Congo. Il y a bien. La musique à Congo. Et c'est bien ndeni. Et c'est le bien ndeni. Fabricage ninga fandara un jour. Azape la suite ça mbata na papa moi mukula ya musique à Congo. Lelo yemi na Kofi Olomide c'est le histoire à vie nayi. Obani ba otika nango. Ayema na wera trop papa na kudu wera o bili ba dobitaka bana ba. Ozaka kozwa bana ba. Basali bibo yo. Musicien no tangi wana. Moni mission tangena. Mission tangena bikazaki mission pa Kofi Olomide. Nani? Miso tengena était c'est la quartier la tête. Un peu de respect. Ba Gauloise, ba gladiateur, faire quoi la bonne épisode dynastie D, s'il vous plaît. Artiste à suite tampon dans bimsa disque oyo. Parce que alinga qui vena asili samusa na comme il faut. Ngai à ma manière de voir les choses na oki dynastie, en tout cas ba nzembo za kitoko, siko ba Gaulois, bolo ba mingi, ba Gauloise, ba gladiateur bolo ba trop. Bosa loka ba fanatique ega ba sara soki ega bimis nembo ba orion ba boostara. Bino ba Gaulois ba booster, c'est le seul moyen européen cet artiste faire gola. Coup de pouce parce que Dynastie 2 volume 1 ils ont fait bah 20 quelques chansons. Tout la paix Dynastie volume 3. Ezali o banze mo monsieur na 4 on met au Dynastie 2 volume 1 c'est bimi. Alors R yango non c'est ba Gaulois pas de distraction. On a mon ba fanatique à faire au niveau se distraire le bon consommer artiste pour se démettre dans ba polémique na ba communicateur à faire. R yango yo bo sala be mission bo lo la Dynastie 2. Botek yango bo mala ba polémique mutu na makolo ya pamba ba communicateur à faire yango yo bo sala be mission ba challenge botek ka Dynastie 2 volume 1 o banzembo ze belé na ki ba critique chinoise na ki ba débutant na ki ba parking na ki ba nzembo lokola ba banzembo ze belé faire ko la bimisa tukang na ki ba yewana na ki ba nzembo oza tanga ku dana ka ba titre alors ba fanatique à faire ba communicateur à faire focus na Dynastie 2 et accroché rémunération ya bien pour musique comme kende au sale logo peut au super trophée qui est bon bien que musique ndele ki trophée mais trophée na musique mais ça la paye bien et yango ba communicateur à faire ce bo yo kanga bo ça ba mission ba challenge bo le la Dynastie parce que artiste a teblo na marché na ba artiste bo yembi ne pe bo duka mo bo sapoter bo te ka Dynastie parce que ça force et le faire ça na musique on est ça maté que yemo ka bengi ba collègue ba yemba et puis a teba moyen chez ba gauloise message yangwana. Merci Nabatuna Fatali Biso, na pesi mbote pe maître José Bolemba, maître avocat conseiller manager na pesi mbote pe na pesi mbote nanga et pas il y a madame Grâce Eboma la parisienne, madame Fifi maman CC depuis Angola. Fifi maman CC depuis Angola. Donc Fina maman CC depuis Angola, na pesi mbote madame Fina maman CC depuis Angola, na pesi mbote Aïcha la patronne autrement dit bafana na pesi mbote nanga et pas ya papa buka kokisa ah kombe faninga na mutu on a père ba bob kokisa vie buka kokisa na pesi mbote grâce là Jaël na pesi mbote pas le tsa kibala autrement dit kibala chou masa nanga doli chala ko le padre
nakata ba fruit d'ici ato lo baraté ato benga raté menga na pioka mbote de lui chalako so le gina fruit d'ici au moni de lui chalako te ça ko kenda gia fruit d'ici te de lui chalako les padres na pesi mbote. Retenez bien que le 28 octobre ya moi au Choulai a robetana catalogue plus chenana boduka. Déjà Choulai azar artiste o a CP Sarabisna ba concert na ye ayembaka ba voix ya ba tutu Choulai abetaka ba lelenga ba musique ebele Choulai interprétera ba tutu. Droit d'entrée dali $10. Tenez dali bling bling a robeta le 28 octobre chenana boduka catalogue plus artiste Choulai alière na batu. Droit d'entrée $10 le 28 octobre chenana boduka tenez dali blanc. Tu peux Choulai mbote et si quand on t'a la en tout cas soki émission comme là yo et aussi la émission pendant plaisir. Allez, soki nzamba zongité ngai na bino to kutani mokolo mosusu car na même adresse de Banza de London TV. Mais bagolo na bagoloise bagelato yango. Yango yo. Beaucoup consommer dynastie à faire. Beaucoup consommer ba communicateur à faire na bene bino matoi. Yango bo sabe mso ba challenge pour na dynastie à faire parce que faire banzem ayembinga na yoki asali musala. Yango bagoloa. Bye. De Banza London TV avec des Bruno original.